Il n'y a pas une maman qui fait les habits à manger quelque chose comme ça. Oui, c'est ça qu'elles sont en train de faire. C'est ça que je veux, papa. Allez-y. Merci. Commencez par en bas. Oui. Et puis, c'est aussi le coup. Alors, ça fait dans moi final. Non, maman, non. Ah, troisième, on va dire qu'il m'a dit un voyage. Ah, d'accord. Pourquoi pas dire que vous avez bien pas? Bino bato suwa o mwasi ngana ko kaki bo mandate ngamo betanga ko zela ngamba te akoza mwasi mususu te na bonza mais tout est possible pasteur hier na bango baza kutumite e bongo yo ah ça moi ça yes na baimangoma baimbaka na bala Yesu na bala Yesu oyo lobi na bala Yesu na bala Yesu c'est ça la polygamie yango wana. qui est là, on a la pasteur Cass, de tout ça qui n'a pas passé, et puis il y a 9 femmes, il y a les messagers. Il y a un peu de la maman, mais le but est que mes balles étant bon la boîte parce que non, oh les messagers za bongo eza pona ba finir sur tout pour moi nanga mobali ndonga nanga samela pona mazaka na blandi nikaka ye moko Elia de gros bisous ma chérie, de gros bisous à ta nene Inès. Il n'y a pas une maman qui fait les habits à manger quelque chose comme ça. Oui, c'est ça qu'elles sont en train de faire. C'est ça que je veux, papa. Allez-y. Merci. Commencez par en bas. Oui. Et puis, c'est aussi le coup. Conduire. Ouais. Aussi, ma femme. Ouais. Vous discutez un peu la dernière. Ah. Alors, elle va vous conduire jusqu'à la cuisine, là aussi. Oui. Ça sera bien. D'accord. Après, je viendrai vous voir. D'accord. Merci beaucoup, papa. Merci. C'est Safi. C'est Safi. Bonjour. Ça va? Ah, c'est bon. Ok. C'est mon enfant. Ouais. La quantième. Ah, je ne peux pas. Elle est née 6e chez sa mère. Ah, d'accord. Ça prend descend? Donc 13e, descendez. Ok. J'ai besoin d'un truc spécial de l'énergie. Spécial de l'énergie. Je vais prendre un pasteur. Pasteur Cass. Pasteur Cass, ou l'église, il y a les messagers, l'église, il y a c'est de bien là. La fois passée, mon technicien a sonné que pasteur Azana Bamama 9. Alors, on a sonné que pasteur a invité Bamama Tozara Batazoua. On n'a pas cléné à un moment la Bamama. N'est pas ça comme ça, n'est pas vivre, n'est pas ça, n'a pas. Alors, hello. Bonjour, maman. Maman. Bonjour, maman. Bonne santé. Bande ko ba ta lo ko sa ba ko sa na ko ko e ba yo. Bande ko ko so ta la yo. Na na Sœur Caritas. Ah, oza? Sœur Caritas. Sœur Caritas. Caritas c'est là. Manginya. Là la commencé à passer. Ah, yo ça passe au paquet. Ah, yo c'est la carte. Na Sœur Kaka. Sœur Kaka. Ah, d'accord. Ah, bon comment ça passe à ça? Na likolo na banisi no babe mama na likolo est-ce que ba mama bazolamba oyi ko na mama obi mama est-ce que ba mama bazali na mona ba mama je ko kana aba ba se
Como la ngai, ko ba boti na ngo. Lui, ke mo shibula. Ona mo mo ba mo research. Ko ingo be mo shibula, mo na mo ba mo research mo achi to akaji. Asante. Ko so ko mo na ngai bala. Amani. Ona bien. On a fait un maman. Oui, maman, vous savez bien. Papa est si ngana ko tani ko jola papa ngabina so na bino de sofu na bingi ye mo ko kunda tikani. Ala za save the women that the mosna. Mukali ngam ka sasa baba ko. Mukali ngam mukali. Eyo. Ko mama. Mama. Ngam mama na. Mama na. Hola ni mama. Ya ya na. Ko mama. Troisième ne peut pas être ce qu'il m'a dit en voyage. Ah d'accord. Pourquoi tu vas pas bien pas? Vite bateau. Souvent moi si nana boka ki bo mandate na mo mettre na cause na mandate à cause moi si mususu na bonzambe tout est possible. Pasteur hier na ba ko baza kutumite. Et bon moi. Moi yes, okay. Na ministro yes. Kwa bako na ko balisa. Masafi. Ngoni mama. Ala banana na yo bangi ba yaya tini ba sabu yo tini mama ko yo ko taka kala mulwa. Na ndenge ni. Siko yo yakita ko ngimeka pastor ko. Zanga kitu bali yango bila kendeka kuna ko pe. Kuna nasema na kabija kama tukonso. Kashima ni kanzo mubye. Olinga ki pasteur olinga pe na boli so ezali ya so boso pasteur mo sai na simo o ka pesi wa she bongo to ko ina na kuti bango ya kitambala ya upa na bongo okay na okay na ngale ngamba ngomba Aba ko ta mo papa ko mo ke na yo baleki o nyoso mata bambanda na yo bazaba mbana ngate bazaba leki ngai na koli na komolemba tanzunga mungu na kokulamba lisosite ba osonde bazolamba sote komolemba komoluka repo yango so mangu bazali bazolamba kape na yi bona zaka wewa eza nokwe yo bali na ngwende na vraiment ko lebo zola basufu nana zola bafufu mama na onye yenda zolamba bato sa bayo loba ngala lia na mbele ba peut-être te pona sukali on a fait un moment comme ça si vous avez bala ya bango ibele wa nebola olamba lunda olamba makaya makabu yango basalambi bitoyo bazobakisa musu bitoyo na ba poisson za poisson ezala bazobakisa siko mama koyamba wana ninga koyamba oyo lelo so benga baleki na yo moto sona ninga mokita baka bambanda yo so na bonza moto baka baleki na yo papa ye na ye oyambi papa ye na ye oyambi aye na oyo oyambi ni so na yo baka kwa kesa ko ka ozumu na motele ezo tumusa ote problème moko te ezo tumusa ngati tande to komna bani ile yanga ni sipasi babali ba musiko to meto tsana nda kubele sala bana bazawana ozo tinda ba ozo tsare ki somo ko Sikolo banakenda na mama bisa 4e mama 4e mamu lo bana mo o lingi beza bana ko limbo
sikoyo ndenge eza wana yo za patrie ntango tokombaka jile lokachuli po yekola sikoyo koloba sola ok tutongana kwa Kiswahili watu wanasikia Kiswahili wasikilize Kiswahili umepata bwana akona mabibi uko kati yema umepata bwana ule kwa bibi watatu una mpenzi uko na hiyo mapenzi ya ukweli kweli ulikuwa unapenda pesa yake juu umeona yeye ni pastor akona na vitu mingi uko na mapenzi ya ukweli. Sasa kama yeye anaenda kulala na bibi wa kwanza au wa pili wa kule mwingine ausikienge roho kuumi kama uoni uko kwa bedroom yako wewe unajua bwana yako ako pale na bibi mwingine akifanya kitu unangoja mtu mwingine uko na wangapi? Mimi kule kwanza basi nasikia. Kula mama kula mbona peti? Yeye ndo anasema Kiswahili. Nzuri sana. Nimefurahi kuona lakini mimi niko mtu wa nguvu. Mbona kupata bibi mwingine mimi sitapenda. Mimi nitasema hapana. Nitakuwa napigia ule bibi kila siku. Juu ya wivu? Mimi sitaki kitu mtu mwingine aione. Sitaki, siwezi kupenda. Siwezi kupenda, siwezi kutaka. Na mara kwako, juu niko watu wa prière. Niko mtu wa prière lakini roho yangu haiwezi. Roho itakata. No. Roho Papa ameniambia kwa babangu iko watu wa Bakongo Bakongo abapeteki bato Bakongo balibaka ya boluka te bazaka na basi ebele bazaka dictateur ndenge nini libota na ba famille batiko ke nepa yango ko baza so basi ebele basi kaka ndenge balobaka basi ebele ba dictateur mais yo nini c'est quoi ba peste mongo banena ba akokisa badroit mwasi ndenge ezalaka oyo eza mponza oyo eza ya wati po papa bisinga na bikolo ebele ayebisinga azwaki su mosusu ya mobango nini ayebisinga ya este na boye alingi ye te omoyo tosola na papa ayebisinga ya este na boye alingi ye te oyo eza ya wati wambulisa ya ye nele babalanga obiente mba kishasa oyo batendenge ni talanga na lobi Swahili awo te na Swahili ai leke na kona mumanya to mwabana ebika mso mwabana isi mama bana mwabana mema ngano shi mpinje mutudala musindu ka yai tudala musindu ka mutudala musindu wewe na ubiana ndotudala mwako kaka mtu shambo hata magambo noko badala la nzala ndio kama namo mpinje unasha papa mamba yangu hata mkwabu kwa nini bwana kwa nini shambo dia hapo wewe mwana juti pe shambo dia hapo ni kwa badala nzala
Vraiment. On a na vie coupée toi. C'est mon on va continuer déjà. Ah, si. Continuité yo so no ko bolita tudi kwa la ka bedimba kwa. Comment est-ce na peut-être Ah, on a bien pas de qui tu peux pas comprendre nem ça nous nga moluba. Donc identité na nga yango wana. Baza congolaise mais na moluba bo yesu pe yaki nekolo na ye mutaka mutaka nekolo nenga na juif noir. Tena oso na mama awa, mama biso ya liboso yeyo, mwasi ya pasteur kasi ya liboso, mukalenga mukajiyeyo, mama okonzi ndenge babenga kaye na chuluba. Nazo tuna yesu pala la chambre mukona ba mandana alubite. Mutu na mutu azaka na chambre ne pour ba chambre za na nebele, pasteur azo continuer kotonga po ba mama mususu bana na nzala koluka mwa mobali. Soki ba ko kutani na ondo kwa Esther place Ezalia. Yo kanga kitambala, yebe eglise abranamiste malamu. C'est papa pasteur quand c'est l'équipe nzela na yo okuba ya awa ekena pa mwana suka jeune boy na boya mama mwana suka ye ya suka kama dia sola cha bongo kasi on a mina yeba mina je sa mbele taka awa mama ngai je solo za mose pale mwana za jeune âge mingi non non ben elle fait papa za kashi alors il n'y a pas de différence, il y a 40 ans par rapport. Hein? Oui. 40 ans. C'est qu'on a 20 ans, mais il y a 22 ans, 23 ans, 24 ans. Mais après, il ne faut pas se 64 ans. Oh, on a 64 ans, on peut combattre la gamme, on peut le voir, il y a 22 ans. Na yango ne pe na tondo mona ngo batela biso bien ndenge na senga ke pata tunabiki nga pona mona ba mama sikoyo lokolo za mama mukalenga mukaje ko ikote ya nini na ba ko bazaka soka mobali azolembanda bon wana ka peza ba prendre c'est ba dimara ikolo musupe ni marake mutakoza na motema ndenge nini soki bazolembanda aka nga motema lokola yo boye na sima bazoli wit bien asala ndenge nini nazo conseil bando na nga basi ponde kondima bibi kolanda exemple ya Sara yende mama na biso kolanda exemple ya basi malamu bazaki na bibi obaza kopesa mibali na bango basi de peur que babimba libanda te basala makambo mabe te mobali aza chef yo ko interview yeke soki alinga bala yoko apuye ye soki obongisi ye akolakisa ke aza mobali alors il faut appuyer sur la ligne bala pour faire ici et soit malamu yende mama bego na bandole bonjour papa ça va maman attends ça pour me banda là bonjour maman ça va oui ça va il y a pas maman pasteur non c'est vrai c'est patience Princesse. Ah, c'est princesse. Ah, il y a une princesse à pasteur. C'est princesse. Yo la nique. Agenda hôpital. C'est la cantine. Bonne c'est princesse, ça va. Bonne nuit. Ça va? Bonne nuit, c'est il y a rien à nous payer. Il faut nazo yo comme madame. Yo je vais pas l'air, nazo yo katé. Bonne maman. Ça va bien. Kimia. Kasi mwana undia sole libele. Ah, nake nakote kusome msema na. Alu kapendeni mbele, amoni kama hotel la kaka. Wana na tukuna. Non, mieux donc tu as passé.
basi bato babaka kolamba te omoni tata mosusu bazongi na nsima po alambaka bien oyo basi bato baye bolamba te yango te paster ake koza na nsima bi mokalenga mokashi déjà aza ayebi bien te certes naomi mpe ayebi te tikanaki edozana na bakongo mpo ayebisanga baswahili mpe bazobia moswahili mosusu yango mama moya kilo paster pa boye mama basi okopesana esiko za mwasi ya batalibani ye alandi yo sikoyo yo ntango okutaki ambali mosusu baza aprende yo oyo bazwi yo aza nanu mwana suka ye aza na 20 bongo yo sikoyo yo na 24 omonaki bambala age na yo te osepelika na paster kwani poko asa aza bogare bote siko olambaka bien okozala tour na yo asisaki lobi tosala 2 jours tour nanga esilai lobi lelo eza tour asala siko ntango olambaki paster aliaki bien sikoso paster azolia bofandaka wana bozotala ndenge azolia ou bien botikaka ye moko servir yo te na yo tofanda wana te po ye alingaa olia na bafrère ozelaka epa biloko na ye avec le frère mange ensemble. D'accord. Nakende kosukisa na mama mpo aza mokalenga mokazi nasukisa na ye mpo nayikuta namona mpe paster napesa ye rapport kuti mpenza bamama baza kuna kaka ndenge tosololaki mama longonya mamo estce papa apesi basi ebele na nsima te mpo baloba basi akasaeokolamba ndenge balobaka wana kotuna ye mokuwa kotuna ye moko akoyebisa pourkui azali me eza mpona raison wana nakona yebiso eke azwaki bango po misala ekomaki ebele nga mpe nazokola makasi ezobima po basonga mondeli azosongana na cuisine misala makasi wana nga bakosala bato basongana kota mosala mais nalobaka ata monoko na biso na chaque vidéo déjà vidéo bikaji bien kati quand même so wakati ye mwa moto azonga te deja nyanga moko na mwankabu deja mojise tebulele matikitikumela bana basambombo po ekobangamalmulela bana 7 apres bana bebosi baje kumbutisa uma kudu kukenya na wakumpaka tuna hiyo donc anu baba mama nange mluba somba nenu bazikumpaka avant wapasser kufa banga hamuni mujumuka wa buni kunye vike na muntu kampanda la kungede tutangata bantu balwa baiya bakriye ma problème fende fe ku décider ba kusela mukaji mukwa ba somba ne balu kale nyo kuno kajua mata yenda balu kote ni balu to mama tiba somba ngoki siko ndenge bozango mama yo mama liboso foye ba bino yo ndenge bozango nani pasteur ali kabolia biloko bitu na sokia la bika ko mon pasteur ali kito obina yo sela mbele zanenge moko te oui donc tokana ela mbele balambaka na bango me mutu na mutu ayebi ye mwana etamseza secret na ye na motema mala ayebi me ayebi kaka me basi ne balambaka bien aliaka na esengo en tout cas nasengi bino merci ngai nakei nasepeli makasi siko bandeko ya église ya messager conseil okopesa bobi message nokopesa mpo bakotala yo église ya le messager no po bandimela bakanisi lokola bato biso nyonso na message ya bwana bato mingi bazondima te lokola biso bato mingi barejete liloba oyo soka na primitive nde tozondima mpona oyebisa bandeko na ngo bazobeta toloke bandima message ya frère branam mais eza prédication frère branam ateyaki alalaka butu mobimba te po ate ya prédication mais basengeli bandima yango soki bandimi yango te barejete en bloc makambo nyonso branam aloba mama naomi anakei balasima na tito iko passer wasa fungale ninga pause alobi na ngai mwa bana epeso ninga moya oye balasima tito ninga moya asepeli ninga nzima merci na bino na bino kosala kaka boya basala te na mosusu odima kaka ya oza boya te bamama otika malamu
Maman Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Déjà 20h45. Ah, mon thème comme ça, man. Le roi Shlomo Tobengi Salomon alinga kibasi mingi azaki na bolingo na basi oyo ye ebeni tata na ebe ndenge moko tata ya kondima ndenge moko ezali kopartage te kosila te soki mobali na yo alingi yo alingi yo soki abakisi mwasi mosusu wana akolinga yo sikoyo koleka liboso parceke soki yo olingi ye okosalisa ye okosala ke mokano na ye ye nde aza mokonzi osala yo kopesa ye mitindo te ye nde abalaki yo kokola nkolo abali biso c'est-à-dire afiance biso mpe akoya kosala mariage na biso ensemble. namoni bamosusu wana les deux dernières wana namoni baza trop jeune, mosusu aza na 20 ans, mosusu aza na 24 ans. wana eza kozala jeune te
On les a posé à la jeune déjà, moi aussi, ceux qui n'attendent était à l'épicerie 20 ans, 25 ans. Là, il pose le problème parce que Batu Mingi, Belingi, Kobala, Basio, Basio, qualité. Et puis, accident. Accident dans là, il y a une jeune fille, là, incident. Vous allez bien. Donc, que moi, mobile, mon corps, violé, tout ça. Mais pour la fille, Azali pour courir risque, mingi. Azali pour souffrir, comme mingi, Namaboué à bandit, bateau mabé. Ata bateau important, ça la viol. Donc, le pola, Natango ya Bible, le pola paix, Natango ya ancien, Tata na biso. Moi, c'est ce qui a coquille Simboula pour Abala. Ils ont laquelle c'est moi qui n'a dit pas ça, moi c'est Pierre. Bali na yende mo bali na ye ya liboso pe ya soupe. Akende ko sa la jeunesse na libala. 40 ans sikoyo, 40 ans, 45 ans à Kobotel. Normalement après la ménopause, akoy Kobotel. Donc ceux qui va batterie, boya, on n'a pas compris. On n'a pas compris, il n'y a pas de balle. On va battre là-bas, on va se battre. Combien à table mariage, c'est pour ça, jeune fille, c'est-à-dire vierge. Papa, moi je l'ai maman, Azolam déjà maman a fait Adassa. Alliance. Mais à l'objet, Aza aidé par sa Naomi. Parce qu'on est là tout là. Vous avez presque un décolonial, ce papa. N'a pas l'embarqué, tout le monde sait que la raquette. On a l'embarqué, tout ce qui est à l'ami, n'est pas dit tout ça malade. N'a pas les lots, c'est-à-dire dans Mikolo, dans mon box, va la parce que c'est copié. Et puis, dans Zolanda, souvent ensemble, Oya Zomona, Oya Yabagiti, Bams Bayaki Bayi. Parce que Bayakola qui a noté, n'a pas mais awa, on continue à aller balakisi dans le sous-sol, la baki lobby, na lobby wana loleki, il y a une école na classe, ça y a pas azali ménager, la école na classe, à vie de ah papa, tu as un peu de merci mingi, pour voler une porte à Ndako. On peut permettre ce qu'on a le savoir de l'église et tout va pas y problème ça ça mais n'a pas eu kamba à battre des dossiers là dans la cime de là OK d'accord merci papa mais là ici on a pas à pasteur casse on les a télé l'été c'était ma bolene ils ont été comme ba à ouvert aux églises le messager. Oui, papa, on a pas de casse. L'église à moi, on a semé au monde à moi, vraiment, il y a des mots du bas. L'église à moi, pas pasteur. Pasteur, il y a l'église de messager. Il y a pasteur Oyo, Banumela, prophète, pour Hanam. Na sepeli mingi na pesi bino kote belé na kanisi bo sepeli na télé réalité wa lelo ezamba liboso bo mona boyeke mama ndi ya nettoyer pa ya mosala nzambe a présenter basi na ya lobiki ye aza hypocrite alingi teke na mopanzi kuna mama zaka moko na ndaku mais na libanda asa na 15 bokoyo kaka ke koto batalika elo babi ah elobi kana mwana na pasteur kasa o mwana na ya boyi hypocrisie alingi bongo te alingi yeso ko alingi abali aye na ye na ndako comme ça motema ne mo etinda ke ndaka libanda nzate aza na bango nyonso sito ko kati ya ndako ate bango bolingo bazolingana lokwa bamana te bazolingana lokwa bayana leki
maman liboso yebisinga alobi ye aza na exemple ya Sarah po Sarah pe apesaka Abraham Agar abizo mwasi yeyo yango eloko aza mwasi ya liboso asali nini afungola motema so paster aye ye etumisaka ye te Il est trop beau. Vous avez des poses. Papa. Ah, bonjour maman. Ça va maman? Ça va bien. On a permis ça papa. Hein? Ah, d'accord. Allez, c'est bon, ça monte. Papa fait ça à permission. Ah, bon, ça va? Ça va bien. Ça va bien. Il y a des gens qui ont la vie, ils ont publicité, ils ont surtout. Papa fait ça à permission. Il y a comment on a vu, non? On a vu dans ce moment-là. On a vu, il y a vu, Mike. Il est là. Ah, d'accord. C'est bon, moi, ça va? Ah, oui, bien. Je ça va, mon bon. On c'est la mine. Papa, on est au monde. On c'est la mine. Elle est là, c'est un problème. Elle va faire ça, on va aller dans la bagarre, on va so poza likambo yebi totunaka bango ke eloko bone yebi te bolakisa ngai merci na sepeli koyeba mopesi komona te ser Rebeka kasi fosenisa komo nyonso ser Rebeka kasi po soko lobi bongo tebika ya Rebeka neti ye ndenge azoteka bwa koyeba teke wana ser Rebeka kasi merci maman pour ça pour mon beauté hein papa bonne papa voilà moi qui mes amis na mon yo on doit se faire vidéo pour la vidéo de bonne oh on dit ah na pasteur ça joue la bonne ah 15 ans oh faut le 15 ans 2 ans il faut se battre les messages ah il faut pas ça il faut que la main de ces vidéos ça qui venait de on a pas joué dans le passage comme tout comme là-bas non on passe à chaque jour non bon on est dans mon gros c'est bon ça la montre ça pour les ah c'est bon il faut non ah il va repasser hein ah d'accord merci na sepeli koyeba yo makomona ba mami tu ukona yeko tala papa mimi ni bomona papa ni ngapana na baba baba na bien bien fana so so comme ça ba mamba sana bazua te ba bunda kate te ba bunda ba kana kimia anda ko boyo za basi ko ngana za basi nzo ka moko so ko zimo ko na mibale ngana basi dango zo mo ko ba sa so bana la kitu malamu ya papa yai ndio mangai msije na msipeleke na wewe sasa kwa ndio merci papa okay yaya ngai sasa kijila voilà on se lève comme ça là yango wana alobi ya malamu tozo ya mabe te so ça va messager te pour passer l'église ya lisumu on va dire la témoignage on va passer témoignage à mon là c'est ça pour ça témoignage na bon bonjour papa
bon nayebi tino bato message boyaka matata nakokosomota liboko omona biloko elinga debonga mpena na mwana na ngai papi ndunga na ngai opasembana de message epasembana sikoyo nakuti yo awa epai ya papa epai ya paster kasi awa yo fotomoka de message oui naza en visite awa c'est ça donc je crois na kozonga dimanche oye sikoyo ozovanda ana ndako paster oui ok ndenge ovandi na bango boyo oza koobserve paster ovandaka ndenge nini na basi mais c'est vraiment la Bible que tout le monde a de vivre. Vous êtes polygame vous aussi? J'ai une femme, mais je suis en couple parce que j'ai une femme. Nous sommes dans la liberté venue par la parole. Non, on a des catholiques. Mais j'ai reçu le message où il y a des vérités. Oh, il y a une section pour la série du programme. C'est un Congo. Non, parce que tu vérifies qu'ils en ont dit. La Bible, c'est dans la polygamie, et la naturelle, et la spirituelle. Toute la Bible est dans la Bible. Même tout ce qui veut recevoir le Christ. Quand il m'a polygamie spirituelle. Expliquez-moi la polygamie spirituelle. La polygamie spirituelle, nous n'avons qu'un seul époux, Jésus-Christ. Et puis, c'est ça la polygamie spirituelle. Corinthiens 6, 17. Tout celui qui s'attache au Seigneur, tout celui au Seigneur. C'est ça la relation, la communication. Église oyo ale messager par pasteur Kasso yebi yango ba yo sambelaka sambelaka pe awa nasambelaka awa nayebi ebandaka pasteur ndenge azalaka na basi ebele boye na mwasi miso nyonso ndenge ezalaka abikaka ndenge nini na basi yango bosikonga basi yango bazobunda bazoswana mpe bazalaka bato kimia basi na ye baswanaka te babundaka pe te bavandaka bien bayokanaka bien ngai naza na velo bandako tobanda nayebeli bango nayokana bango na probleme o bambanda boye te bakomona bakendaka na papa bakendaka wenzi bango moko mpe basombelaka biso bamapa totekaka mapa na bazaka gentil yo so bali ngenga na bali naza mama bana sikoyo yo koza na bali ngai mpe te ngai naza mbanda wana mbanda te sikoyo osengi papa na biaso aza mosi moso kolinga to koboya nakolinga mpo namoni bango bazovanda bien ngai mpe nakolinga nazala lokola mpe balinga wana mpo mama liboso ayebisingaki ye lokwa alembaki ne mosala lokwa paster azwi asepeli basaka bango mosala donc yo mpe bongo kaka motema bandoso yo te ekotokala motema na ye ebandaka mpe mobali soki mobali na bino discipline ndenge yo olingi nazweli mwasi ya mibale ngai ndenge nakolanaka kosa ok merci na témoignage na ndeko angalaki eti mbala nsima merci mingi